Tokutani encore une fois lelo na ba combattant au boza komona je crois que boza déjà comme mesana. Bo ketua yambo na combattant eso. Alors on a évité le Tokutani vraiment na mbango message nango vraiment important boza nango lelo ya kopesa bo ketua yambo. Oui, merci mingi papa Limia. Na komisi Dieu tout puissant pour motalingi lelo tozala lelo a appelé libanda ya mboka na biso plus de 8000 km. Au moins toujours des bon mesonde to lobaka ke bitumbo eza hasard te pour na biso. Na zone sur le kumu et pas ya fumu kimbango notre prophète. Na zone sur le kumu na makila Patrice Belumu bakufa na 36 ans likolo ya mboka wana diaspora na ngai. Na zone sur le kumu na Fulbert Chebeya o babengaka na zone yumi na 15 bataille chassé à verre pe babomaye fidèle bazana ebembe mona na tetina lelo. Na zone sur le kumu na ngana Cédric Nyanza asemola pona biso kolakisa biso ke bino bo libanda il faut bozala bomoko bobundela mboko tanga leki na bino kutu na jube essence na mitie na nzoto po boko kosunga mboka o na kozongisa lokumu epa ya passer lukusa o bapoisona ye na Ari Hippolyte Kanambe à partir ya Lumumbashi. Na zongisi lokumu na les diaspora les plus courageux Armand Tungulu Mutanda bo avana na 24 novembre ata bato bafingaka ye aza zoba atala mabe il fallait somba grenade bakabebele mele ma Armand Tungulu azwa libanga beta yango na kata jeep ya Ari Hippolyte Kanambe le fils de Christophe Kanambe. Na kozongisa lokumu na ngai epa yeme ale moloto alobaki to owa komona kongolo aleli na nzela bo beta ye ekomi ntango ya kopapa yango na toza kopapa mpona yango papa Limia bandeko nyonso baza na Belgique na Anvers na Gand na Liège na Ostende na Charleroi na Courtrai na Mons na La Livière bolimbisanga na bavile mosusu nayebi te mpona umeli mingi na Bruxelles lobby mercredi na 7h tokutana na ministère ya affaires étrangères Belgique na salle moko eza na Edmonton place Edmonton eza sur l'équipe ministère affaires étrangères oyo eza na face ya porte nami na 7h 8h matata mponio na palais Edmond en fait. Na palais Edmond. Ministère des Affaires étrangères. Voilà. Na palais Edmond bandeko na nga ba diaspora soki botiki biso tokufi. Soki botiki biso bandeko. Mais quel rendez-vous? On peut se faire un rendez-vous à la rendez-vous ezali table ronde. Oui. Ya Kanambe na matata poyo basali yango pour kuna basala ko basala ki concertation na Congo esimbaki te bazoluka moyen nini o ba kubebisa bitumba o biso tobundi yango 15 ya 16 na kati Europe yango wana ba préparer lokona ena séance à 2 jours comme te ba kulutu musu baleo bazanga esprit batanga na ba INB na ba université mos ba kraka ba RLK ba bimisi bango plus de 1 million de euros o ba corrompre bango pour ba ya ko soutenir imposteur 1 million et demi. 1 million mbongo ebimi bapesi bango bakaboli mbongo ebimi mpona nini na table ronde wana. Ah bon? Didier Rendes aza invité akozala wana ministre affaires étrangères ya babelge bandeko nanga bakongolais na invité so tolingi Congo soki tomilinga vi na biso congolais aza facile ya kocorrompre grand professeur ya oyo batangisaka na INB na bawapi na bakulutu babima basuki pembe oyo bakraka moya kozonga mboka eza te bango moto baza na nsima barwandais ngai nabengisi bajeune oyo ya 20 ans 30 ans 40 ans bakulutu mosusu baza esprit lobi le 23 na 7h na 8h moto to aya na maki na ye maki kaka so oza na 1 euro osoma masanga soma nango bamaki to bambano bakongolais oyo bazoba oyo baza kocomprendre te ke mboka na biso ekei epai ya barwandais epai ya bugandais. Mais c'est ça, on a tout une question moke tu as yambo. Pour ba comprendre quand même biso. Et là on a tout na boya ni colloque wana bien table ronde wana. Est-ce que bino boyebi et là ni koloba malakati? Eloko ya sika pe ya kala eza te kolobama
et pas la mission diaspora. C'est-à-dire quoi? C'est une décision au biso toujours. Biso diaspora. Donc là, tu ne jamais coopérer dans le gouvernement et bomi plus de 12 millions de morts. Papa lui m'a invité, ngai ezo sala nga parce que toujours bunda bituma me bande ko bazo comprendre tina lelo Kongola lingi fête masanga l'église nde ba okina kuna puis na l'église ngo to ba kinda kuna passer pas côté ya makamba Kongo te lelo o tozolo baboy tozani Congo pour le moment 20 ans obi baronde ba kota 20 ans tango ba kota 20 ans na kina âge ça fait na tara na 28 ans. Ça fait na koutani na 20 ans la complot ana lelo na komi na 48 ans ça fait 20 ans esclavage. Beaucoup bato bakutaki bazalaki na 50 ans bakomi na 70 ans bazo bosalaki baza na esclavage yango tolobi boye papa Limia ozali onga na bakali diaspora le plus doux otikali les seules chaînes oyo likisa boketu yambo mpona pesa message na mokili mombabala na biso bandeko ya Belgique. O le tole kana ba café ko la combattant Kongo ko za libérer mokolino binemi ya peuple congolais ba uti Kinshasa ba ye awa bazana motel donc ndenge zawa ba misu balali ba misu ba kende bona boy ba misu ba kende musala mais biso lelo na papa so na bandeko mususu to bando patrouiller bango na motel pour tout ça quelque chose to le message pour ah oui zambuka na biso te papa so et puis la balwa nango mais tout ça la ka tout que jamais to koki ko coopérer na bango plus jamais combattant moko azana monopole te ya kokutana na bato ya Kanambi mise en garde na partout dans les diaspora il y a aucun combattant diaspora congolais ana autonomie te ki ya kokutana ou bien que nous comptons discours moko koto bena conférence moko ya bato baza na Congo tant mboka eza na occupation ba négocier te ba sala que fort bo libérer mboka yango to bengisi bato lobi le 23 na le 24 octobre oyo na 7h 8h na palais de Edmonton na balabala oyo ya ministère affaires étrangères. Oh le combattant musuko sala ka ba réunion ba parti na bino ba plateforme so pe boko na bino bataba rwandais boye bisabiso ke bo ambruya ka combat oyo ba combattant na pas non tozolo baka to bambi libanga o ba ai yewana to lobi nde boye bitumba yango to sala ba réunion ngape na ne so le msu na ba to sala réunion mais c'est comme la tanga makamboka to ya rapide to lingite ko elle Paris, oh elle Kinshasa, oh elle Lemba, oh elle Maison Plus, oh elle Anderlecht, Charles Leroy, oh moi je suis le président Cécile Serla, oh moi je suis le coordinateur de Vildiribourg Barça, oh moi je suis le coordinateur de Boketsu Wayam. Papa et Mokonzi, Yagalobi na 7h. Président Yagalobi na Tongo. Pas vous manifester contre table ronde. C'est un peu ça. Mais papa, c'est un peu ça. Vous êtes contre yango, vous lingité. Vous lingez même pas koyoka bango, vous lingez même pas bolanda seki. Même si le lobby va ça la ballon pour la bino bata diaspora, vous lingez même pas koyoka. Il y a un résultat nano. Il y a bateau bakabomana ochebe ya tata moko. Bala kisanga cimetière ya Fidel Bazana na zuité. Yarma Tungulu cimetière ezalakate. Bongo moto ndenge wana azobomela biso bandeko biso tokutana na bango hein moto azobomela biso bandeko vraiment tokutana na bango pourquoi hein so le biso mama bana ko zo pe moi phone wana pe ça moi bien hein siko moto wana tokutana na ye pourquoi yango tolobi que il n'y a pas de négociation entre les diasporas et les traites congolais au basa ko soutenir occupation mais papa Limia aux intellectuels autant na ba universitaire yo no ko expliquer ngabo ketu yango occupation elingi lobanini si balobi mo occupation les biso congolais éviter Kanamba ko sala rien pour na biso zoé Kanamba ko sala rien pour na biso kengo adondo kutu abotama na ena Kigali ba memai ba kotisa na mama Clara na Congo ndeko kotisa akolingaka biso te ezalaki plan ya ba toute langue un petit pays les autres
co-diriger donc un drôle banini Mboloko ezo diriger banjoko obi kilikamba kokama Mboloko antilope ezo diriger lion na ba léopard na ba tigre obi ke ezalaka te na kata mokili oyo yango tobengi bato lobi pardon na obota no pardon po ekomosala na motema pasi boya bino tout na 7h 8h bata Facebook bato balalaka na Facebook lomba 6h ti 6h pardon boya no bobi matomo na bilongi na bino na mona ngo kala olu bovanda kaka na Facebook kokomaka lobi bobi makasi to mona bino na palais d'Edmond Tony na ministère des Affaires étrangères na kasi to za oui combattant iso elo no baksa par rapport na ngo je pense que boza awa pour la comment la confiance ni makasi un homme juste comme Okechi Wayam elo no baksa par rapport na ngo mutota manyema bozolinga même pas koyoka oyobi bakamne ba combattant beaucoup quand même un peu moi extrémisme moko makasi bolingi même pas boyoka ate ya muke ya bamba non tout ça ba congolais te biso congolais ezande soki ezalaki ina entre biso moko ba congolais tokoyokana même makambo ya Congo tokoyokana na mutu te donc biso tokotika na position na biso parce que tozana pays moko eza occupé omoni mutu soka koteli na ndako na yo akangeli mwasi na mwana na yo na basi na yo asi akangi bango basinga zo biso ke toyokana tokoyokana parce que asi abomi yo déjà kangi moitié ya famille na yo donc il faut c'est au miluka comment ko libérer bato na bakangi bango basinga donc bato o ba uti na Kinshasa ba monique déjà bazaki échec ya plan na bango ndenge basalaki na Kinshasa po diaspora a été dans la carte ya concertation diaspora qui l'a quitté parce que souci na bango parce que ce qui est vrai ba opposant na biso bazala raté opposant congolais azala soutien donc na niveau ya Kinshasa opposant moko azali sous-souté ba monique vraie opposition etikali na diaspora yango bazoluka ba forme tout ya concertation ba bengisi diaspora qui tatokete yango balandeli biso na terrain po ba monique peut-être obanga ko kende kuna pona mutu oyo zoba oyo abomaka batu bakanisi to banga ki poto kende kuna balandi biso na terrain po ba combattant mususu oyo esprit faible o noko babaki ba combattant esprit faible bakanga bango ba figurant ba kende représenter ba combat après toza au courant déjà que bande ko na biso à Liège bo sala attention balanda ngo bande à Liège wana ba combattant Liège ba miyebi bo sala attention na makambo ezo leka na Liège wana makambo oyo ezo leka na Liège toyebi bino très bien na fédération na bino soki fédération soki de Liège wana ozoyoka na fédération oyo de Liège je m'excuse en PP je vais aller 20 pays vous comprenez na fédération de Liège oyo bo proposer ba combattre que tous la fédération moko boye na biso na bato PPRD na MLC tokutana ensemble bino bato boza en tête masolo oyo na ba combattant musu à Liège bozolinga pour que nous représenter ba combattant ya Belgique na kati ya table ronde wana biso to kebisi bino to boy ba jé wana parce que combat biso to sala ba jeté bino soki bozo soupçonner moi ba combattant musu à Liège papa ali ngana noko soki tobimi tozana information o eza sur fotoloba oui to tatonaka te soko moni tolobi to tozana information eza sur bango moko bayebi na ba réunion na bango basalaki en tout cas na l'équipe on a na kanda botika ba jeune bino wana après to tindi mutu moko te asala ba biloko bino oni na bo sala wana soki bokoya boye na ndenge biso nso toza libanda pona lumbe mote mote botika ba stratégie na bino wana hypocrisie oyo ko sala ke bokende ko représenter biso na kati kuna bazwa ba image na bino et que ni na king ke ba lobake bomoni même diaspora ya Belgique bazaki représenter na tel combattant biso to boyango parce que batona bazalaka soki bokoti na kati ba image wana ba ko sala ba montage ba sali ba découpage ba ke lobake biso to zai na kati to boy ba plan na bino wana o bozana ngwana s'il vous plaît bato à Liège bobimi déjà suspect na masolo ngana zo marché motepo mutu moko benga na combat azate mutu moko pe atindika nga azate mais nazo bisa bino vérité oyo ayebike aza concerné na masolo oyo na groupe à Liège en tout cas bon meka ko se retirer na masolo oyo soki bokoya lodi boya po to s'affronter na batwana mais soki ba plan oyo na ba idée na bino bosolaki na ba réunion wana en tout cas biso toza contre et to boyango yango na ngena informer bato à Liège
Ah, bon, que tu vois, la monnaie, comment tu sois bakiscalement le c'est comme si, combat on a un peu moins ma tête, hein. C'est comme si Bamsou Bazali près Bakota, puis nous besoin regarder un message pour que Boya na lumbe, mais alors que Bamsou Bazali dans le planning na banque, il faut que Kota, pour faire passer le message à combattant dans la table ronde. Voilà, c'est besoin un peu divisé quelque part là. Non, Congo, Oui. Congo est à Moko. Carte ya Congo somon Congo est à Moko. Mais toi on est dans 11 régions. Dans 11 régions, chaque région, baton baza na mentalité na bango. Zomona, mais toujours bunda surtout eloko moko. Ngai na place na lobby wana lobby il y a aucune note kolobango que partout dans le monde moto moko za na monopole te ya kokota pona ko légitimer pouvoir à moto wana. To si to lobaki yango que il y a aucune moto oyo akoki kozwa parce que bitumba eza très sérieux bato bazomona Rwanda mais na sima ya Rwanda na Uganda eza ba Belgique ba France ba Allemagne ba États-Unis ba Angleterre du yo fourmi moko boy ya muke omemi mwa mokuwa koluka te kokota place moko ya leke bako explosion ya ka moto alekaki boy mono ya bebe autobota malero bavandisaki ka boy na se ameka mwana ameka na kovanda nyaki ofumi wana okufi do elingi olobake esoi alobi oyo akoloba interpele bango parce que toana besoin ya unité toana besoin kotatone te il y a aucune tozongeli boy il y a aucune congolais oyo atangami azali congolais 100% père et mère pour le moment toboye te papa mosu akombotali mpe na mama mosu abotani na rwandais papa mosu abotani na congolaise mais na problème te nango problème te mais problème tozoba badirigeant rwandais na modele baza kosala na congo eza plus grave elingi ekotisi badynamique lelo oyo tomonaka Saddam Hussein atakaka Koweït toyebi yango tozalaki awa tomoni ndenge États-Unis eyaka eatake Saddam Hussein mais lelo tomoni ke Rwanda na Uganda bakotaka na Congo ndenge balingi na miso ya badiaspora yango tolobi ke Matata Mponyo mise en garde toza kopesa yo service ya renseignement ya bakanambe soki bolingi baréunion na bino bosalema bosala yango na bandundu na bakongo na Kisasa kuna bokona informe mais betudia inikini bayali te betudia ya université ya Lumumbashi place ba Rubero atanga kuna pourquoi teke Matata Mponyo na kokengwa dondo baintellectuel kutu basalaka na bango te mosala be kotanga classe bokenda koteya bango bokotisa bango na bagouvernement diaspora lingi masolo ya kanambe na matoi na biso te lobi bokokufa lobi ezali finale ya makambo lobi bokomona biso kongolo nyonso akoya na table ronde wana tokobeta ye mpe tokoboma ye kongolo nyonso makambo ya kongo yali mokolo te mwana moke te mpo bolesaka na bino bato moko te mais oyo tokomona mokolo moko mpe mwana moke okoyaka tsokolo okono légitime bisengimane na Zoé na Jeannette Kanam tokoboma yo toyebisi bino clair ndenge ezali mpe ndenge ekotikala. Voilà, je crois que ningaki na compléter mon message place wana parce que bato à Liège batika komikosaki baza mayele koleka biso bakombata nyonso non boza mayele te koleka bakombata tout te boza tozo se compléter na bino na biso mais badécision oyo bozwiki bokokota na kati mpo bokende kodénonce bamakambo mosusu oyo todénonsaka libanda awa ekosala eloko te bato wana bakotika koyoka langage moko te à part langage ya masasi parce que babiloko tu oyo biso tolobaka na bino bato ya Liège baza nango na bainternet na bango baservice na bango yebi tu makambo tu losi tolobaka wana eloko nini oyo bino bolobi ke bokota na kati kuna po bokende koloba na kati kuna eloko nini bokoloba bakoyoka bino botika baventure wana parce que baventure wana yango ezokende légitime zoba wana azala mutu ya mboka ti lelo mais tozosenga bino badéclaration na bino wana bobomba yango boya kolobaka nini tomesana koloba parce que na kati kuna bato wana baye déjà na baplan na bango eza bien planifié bakopesa peut-être 2 minutes na 2 minutes wana koloba nini olobaki Kabila dégage après kosala bango nini parce que aussi oloba yango déjà totika bavanti wana
donc toboyi mutu moko akende représenter son akati après tozobengisa bato tout lobi na tongo hein? Toboyi bo banda lobi toyebaki te toyokaki te tosali émission lelo na 9h 10h mpona bino journaliste na biso alinga tosala bacourse na me tobengisi na tongo mpo batia message avant mpo boza informé mpo lobi boya toboyi mutu moko azwa raison te ingeta. Et puis Kanambe okoresiraka badiaspora te okoresir bamarionnette bato oyo bakufa na esprit ndenge ozwa bamende bamokolo ya pombo baandre kimbuta ndenge ozosa Kanambe sakala no na bakongolo baza bazoba oyo bayebi yo te me ngai nayebi yo okosakanaka na ngai te mpe bokokokaka kombo te etaki naza libanda ya mboka toza libanda tokomobilizaka bato ti okokende kaka. Voilà, je pense que toujours Kende, mais il y a encore un autre dossier aussi, c'est par rapport à Estambo Canabiso, c'est vrai que tout le monde non, il y a des passages obligés. Parce que tout le monde a bien à Kampala, Kula, apparemment, la négociation, ils ont piétiné toujours, donc le gouvernement suspend les négociations dans M23. Alors, nous avons ça par rapport à la Magamozo. Mais, papa Limia, nous avons évité ceux qui sont congolais. Toi maboma ou bien to lingi mboka ou bien to lingi mboka na te surtout na biso ba diaspora oza ko tâtonner na niveau moko to éviter diaspora za ko comprendre te makambo ya M23 ngapela na 24 novembre na France 24 awa que ba suspendre négociation mais on a dit négociation entre Batutsi na Batutsi bazo sakana na biso bazo sakana na Congo na biso mbongo oyo Kanambe aza kodepase kuna o depuis ya koma na Congo atikala bakongolais bafuta bakaka salaire à $20 $30 une année payé 6 mois payé bamakambo moko payé yango tolobi boye na masolo ya ba M23 on eza bango na bango notre objectif yali to chasser occupation ekende diaspora azo makambo mais diaspora pesa confiance na ba leader d'opinion ka biso si vous avez un ganga pour ne lenga ganga te so na zo interpellé il y a quelque chose mais toujours il a makambe pour ça après album à papa molo to ndenge le 21 décembre na Paris tout ça la conférence à Munene na Belgique na Paris ti partout dans en Europe pour na ko pesa bande kuna biso ligne de conduite pour la libération au Congo donc ndenge zawana général Elengo Olenga général Olenga o azali na chef d'état-major force terrestre voilà azana est ya Congo za bunda guerre akangaki ba militaire rwandais ça fait longtemps o akangaki bango en otage Ari Hippolyte Kanambe le fils de Christophe Kanambe alias le nom de tricherie de Joseph Kabila o ba pesa ina ba Moïse Kongolo ba Kakuti ba Louis Michel ba créer un combo pour toyebi kitango Kanambe ayaki na 1997 bazobengeka commandant Hippo quand on dit commandant Hippo c'est Hippolyte dans l'état arido bakataka yango lelo oyo auti ko débloquer mbongo ebele à corrompre général Elengo Olenga ya chef d'état-major ba pesi mbongo ebele à libérer les militaires rwandais. Il y a des informations wapi. Oui, des informations au Facebook. Mais dans le Robert a des informations. Ngai Colombo kana za des informations te. Ya mbongo ngweza ya kabula bongo na lobby na yo deva Patrice Emery Lumumba place ozokanga place batumba na site papa Kimbangu okanga maki 30 ans ya prison le peuple congolais ba wangana obayi Valère Kimbangu te. Lelo Tchebeya, Congolais zo wangana, baby Valère Moussalo Tchebeya, atala kite. Lelo Barma Tungulu lelo oyo, Congolais ayebi Valère Alibanga na te. Na lobi na bino que général Olenga a trahi mboka, ba corrompre na Kanambe mbongo ebele, a libéré ba prisonnier ba militaire rwandais tout ça, azongisina bango minduki. Donc nenga zana zu mbongo ebele. Azongisina minduki. Na maboko on a donné la information si même d'accord ko contredire la moté même bango ba ko contredire information si et net on appelle si na mot général Olenga chef d'état-major
ba corrompre na mbongo ebele a libérer ba militaire o que tout tchaki motema na na est que aye motabando ko so ba localité azalaki déterminé même Kanamba benaki na Kinshasa boya ki kokende Kagame na Museveni na représentant ya MONUSCO ba ebisi Kanamba moto aza très dangereux awa moyen biso to exploiter richesse à Congo et la terre il faut beaucoup corrompre et andimi mbongo wana do mawatro na Zaïre mawatro na RDC il y a aucun leader militaire il y a aucun leader politicien donc mawatro na Congo totaki motema na le moloto yewana ke totie motema na Coutinho Fernando yewana paralysé totie motema na John Ndongala mawatro le Congo mawatro ok na comment le nouveau Baxa par rapport à cette information mais qui reste quand même à vérifier na makambo oui parce que question na ezaki mingi makambo est oyo na est omoni makambo ezoleka na est ezosala mpasi mingi komona ke classe politique na biso bazo comprendre yango te même bashege oyo baza bandeko na biso mo ya kombo bashege wana eza négligence ya gouvernement oyo azozwa responsabilité envers les parents bana lelo bakomi bashege eza kombo na bango te même bana wana bakomi comprendre politique ya Congo koleka Lambert Mende koleka bakimbuta koleka même ba soi-disant ba fontoto peuple a komi ko comprendre politique omoni makambo ezoleka na est to ute komona awa ke il y a quelque temps balobaki bakotinda brigade soki d'intervention soki nini boye ya ba force africaine balobaki force wana koya ko neutraliser et koya ko bundisa force non sont négatives ça veut dire parmi force négative M23 zaki na kati ça fait soki 6 mois ou soki 4 mois boy skizenga na ebi tani ba kitai kuna te est-ce que toyoki atali ça si mon côté oyo ba beti bakangi muto M23 donc masolo wana elimwa nango kaka boye balobela ngo te tandis que force wana eza sur place hein bakangata mutu moko te M23 bon, et puis dans la force négative également bah allez aussi conserver toujours à continuer quand même bazo continuer na kwajina ko puisque même avant Kanambe mbongo oyo azusala zo ao dépenser na Kampala bandeko na biso toza pe maele botika chaque fois komona peut-être mabe ba combattant mais boyoka er moko makambo tolobaka mbongo oyo azo dépenser na dialogue ya batuti na batuti oyo ezoleka na Congo na Kampala oyo bandeko na biso lokola ba ministre affaires étrangères na soki comment il s'appelle encore nini ouais puis à Congo Congo Raymond Chibanda bolim sanga tellement na s'intéresse na ba zoba ba ministre na passer ba zoba Raymond Chibanda oyo aza pesa figurant na masolo wana mbongo bazo dépenser kuna bandeko na biso est-ce que bakozwa mbongo ebele wana te bafuti ba militaire na biso ba motiver bango po ba traquer M23 mbongo oyo bazo dépenser kuna bakuti yango ba dépenser yango ba pesi ba militaire oyo baza motiver mais non mais respect so olo bana ministre affaires étrangères à Congo zombongo futa te na lobby oyo azoki ndiko représenter gouvernement ya buzoba na figurant kuna parce que ça le côté po ba zombongo wana bon yoka idée yanga noko pour la yebi ngana to le place to sur to komi ngana place to komi déjà omoni pona kola tsoke zoya bolinga tellement makambo na bino toyeba avoto tanga la zolo ba yasi ya komi ya place po tellement zoba ya kabila wana ayebi ke soki ameki kosala ngo plan na bango ekokufa dépense oyo bazosala wana donc bazosala ngo po ba distraire peuple congolais mais na Kinshasa mais makambo sérieux ezoleka na Kampala bandeko na biso eza po mboka na biso ekufa force oyo ya MONUSCO nauti kolanda ngo lelo natanga ngo lobi nani Makenga apesi bango interdiction ya ko traverser place bazali na Rutshuru Makenga apesi MONUSCO ça veut dire ONU ba pesi interdiction ya koleka wana au contraire ça y menace abetaki même hélicoptère moko kwei bazusa le côté bauta MONUSCO apesa ki ya 3 ou 4 mois apesa ki nini ultimatum ke bakosisa bakanga M23 est-ce que boyoka ata lisasi moko elela ke muto M23 mo bakanga bandeko na biso baosakana na biso bandeko na biso eza la MONUSCO eza ONU eza la soki ba kanambe wana na gouvernement bandeko na biso to telema to fongola biso la faute bazoba congolais à qui la faute bana inikin na ebite subo koma ba formation bana ISA IEC bozo comprendre rien
bomona kaka ambiance ya baterasi ya masango eza na Kinshasa na baeglise ya bakizami na mama olangi bamukuna basoni kafuta bamamba sikatenda vraiment bana Kinshasa na ebite bana Kinshasa boza responsable à 12 millions de morts ba Martin Fayulu bino ba Saoli Zinganga ba José Makila ba Jean-Claude Vwemba ba Olenga Nkoi bino tuna ba politicien mosu na ebite na ebite si bo maboma ube bo bandoki na ebite me boye barambo diaspora koya to libérer mboka wana ezali mawatro bo préféré na bino ka bo vali na Kinshasa bo dormina bato ya Kinshasa bo timona bango libulu pona bino c'est fini o bakufi na Kisangani bato ba kufa peka na ST na baba Kongo na babandunu na baka etali bango te lero bozi 200 biso na matata pona te mais tina biso pe na bandundu pona bandundu bakunda bato na vélo tina ngone sala ka transport to mona tina ngona ba Kongo tina ngona Kasa oriental bino matata po soki bo tielo bitable rono de salemi biso lobi ton côte à forêt lobi ton côte à forêt lobi le message est passé, une minute pour terminer. Moi muke kaka lisusu pona ko la peuple na biso congolais surtout diaspora bandiko na biso il faut tous soit ba responsabilité ya biso diaspora na makambo tout o bazolinga o distraire biso distraction et continuing na Congo et côté bazolinga batindi la biso na ebite bandiko na biso bolimisanga peut-être na loba makambo mususu oyo ko samba to mususu mabe bandeko na biso ya Congo tellement baye ko distraire bango na distraction moko gouvernement atikeli bango laisser aller bakuluna bakomi belé bakomi na ko tourner porno na libanda banwa porno libanda bakangi mutu te bazo filmer penza boye bandeko na biso bamona ngona ba Facebook amona ki yango comment bandeko na biso tellement distraction bati bokota na buzoba ya bonyama bokende kaka biso tozozo mboka na porno komi ko tourner libanda bandeko na biso libanda c'est-à-dire quoi quand tu dis libanda bato bazo sala makambo ya kolo libanda na ba ya pembe ba entourer lokola des personnes bazo bunga bato bazo beta maboko bomaye bazo sala porno bon bandeko na biso moment ni place bazo mema Congo bazo mema jeunesse congolais plutôt bandeko na biso yango wana tolobi ke bino ba musicien congolais tozongeli to balisa JB pour terminer oui dans une minute donc JB bosala no parce que tu dois mourir ici en Europe le 21 décembre ezali la guerre du siècle JB okomona Zénith ekopela moto bana Belgique bana France bana Allemagne bana Londres bana ya Hollande, bana Suisse, Danemark, Italie, le 21 décembre. Boya nenge mibali bayak. Basi boya nenge ba mama ya solo bayak. Parce que tout si la na makambo. Jibe, aussi si no makambo kokota ba kuluna na nda côté. Jibe, bino moto bokoma ko beta la main ya pembe wana, bino moto sali place sur la polobi, ba prone kota bo si na ko dénoncer makambo ezole jibe. Wali boma nazoki oza fu yo jamais te makambo ezoleka na ese kuna osilisi na okoluba yango jibe avant oyo akobeta na poto dénoncer kanambe na Kisasa kiloba tolembi mpe diaspora congolais alobi ke obomi biso a trop jibe yo na Kofi bokota na lobi ya batuchi toyebi yango jibe yo na Kofi bokota na wera na papa wemba bokota na lobby ya batuchi yango na lobby boba na France yokin musicien moko avoya awa osala soirée non Europe il faut la musicien engagé soko za engagé la makamba Congo te on a droit osala fête na Paris te pe na Belgique te et faire beta qui a salarié mais na zolo ba non solo tozo na zolo pas ba combattant ya France tina lelo bato ba na mabanga bato musu basala bango fou Lem suba ndako na bango po mona salité bakipa mwasi na banate. Yango bi diaspora ya France. Bandeko ya France, suba zo comprendre te tina lelo bozola na mabanga kaka. Lobi bozala juger. Bit le ba musicien pe ba bongisi vi na bango yo simso tozo buna pona elenga ki jalousie. Bandeko ya France, biso tokoya tant le 21 to loba makambo nyos tozo ngabote. France il fait ça
terre ya résistance ya biso ba diaspora neta na Belgique makambo ezoleka na France ekoleka te yo musicien oyembela Congo te ovandi noka oya kosala fete na Belgique tokonyata yo police belge ayebi biso yoka ndenge ezala kaka bafere ofali wera jibe oya na Londres ube na Belgique mais Belgique ekopela moto bandeko ya France babe masomo merci nzambe asali ndenge ozongi nayebi koza guerrier bino tuna bavedi Gérard Martin Sali vraiment mayu akukule lombeser na ngai bino tout oyo atangami aza congolais nous sommes toza baotage ya makambo ezoleka na Congo ya occupation bandeko na ngai bozwa makambo ya Congo sérieux botika kolandaka bamusicien ya mabanga botika no bobombela no mbongo no botsela bana na bino na banki boza ndenge nini o peuple ndenge nini boza modi boza mbongo wana botonga pe tonga musicien atongi mais yo pe tongati yango topesi message o rendez-vous lobby na palais de Montoni na 7h 8h ezali le 23 octobre na le 24 octobre diaspora nyonso ya Belgique oyo akolanda message oyo kotuna tete ekozala ndenge nini bino soma match na yo yaka lobi na tongo banda action tozala les amis de wechi wana non moto akobonga tabe bakobenga kaka papa alimi ya wechi fo papa alimi ya moto akoma représentant na biso ye moto akotia numéro ya nini ya émission tout simplement et puis babosala te pour émission les amis de album ya papa le moloto esili lelo mardi le 22 esili lelo donc album ekobima kaka le 21 décembre na Paris na ba clip po ezaka 4 titres bandeko na ngai bopesa ngai confiance bopesa boketu wayambo asali 15 ans na résistance bopesa confiance na wayambo bokozala décide le Congo sera libéré mboka na biso ekozala libéré. Il n'y a aucun pays du monde qui va libérer le Congo. C'est nous-mêmes les diasporas qui avons libéré Mboka Nabiso. Toshase Kanambe, Zoé, André Kimbuta, Mendo Malanga, Oyelonge Koma Vert, Tamendi. Est-ce que vous avez un moment d'aller? Tokomina. Et le film, on a Bibon et Lomimende. Tokomina Souka. Merci. Merci prier, ouais, tu l'as qui ça. Merci, Nandenge, on peut s'il soit mon espace. Tous les capona. Oika ba chaîne mosusu oto bandana na bango bakima wayambo balbeo wayambo soka leki kuna ane lobaka kofinga leki bon voilà donc d'accord rappeler quand même parce que dans mutumo ka komela kinga ya benga na téléphone après ça nga mail na ye je pense que nazo komela na mail wana eza ko zong sera toujours message vraiment sur zo la na émission oyo abenga ya partir à Canada vraiment a benga nga lisusu atanga mail na ye parce que nazo tina message mais za ko zong sanga donc sur la ninga vraiment à partir à Canada Amega Kobenga et puis dans le boss, on a tellement beauté quand même na Ida Ediba mère du Nord et puis j'ai Tibi Lomba femme d'affaires agréée. Alors vraiment tout ça on a habité tout ça pour nous et sur au moins 30 secondes pour clôturer cette émission. Naza iso na eloko kolobateka lobi na biso boya ebele parce que le Cambo eza ba combataka te eza ya biso ba congolais boya ebele en tout cas to kozela ki to dit que pardon appelle dans Afrique du Sud pardon. Merci na ba combattant sur Afrique du Sud bo pe confiance merci papa Lima. Ba combattant Canada, États-Unis, Australie, pour faire confiance, sans rival, papa Nayanik, pour faire confiance, Sami Boyoko, mon maman ingénieur pilote, John Image, Lumbumba, Bana Petit Nabiso Akaïda, Bino tout Bandeka Afrique du Sud, Nangabino, Wayambo, Azaya Bino, Bino Bozaya, Wayambo, ciao, Mike Bobito, Bino tout, Sami Boyoko, Ingeta, John Image, Ingeta.